Mutu mususu akokokangisa saratola me fivet te. Oyo linga suba te okoma rare yaya na boya ba camarade te na yina pe batu te me na linga rande respo etikala ya mukie na batela na boyi batunisa ero no Muta akokokangisa saratola ezakaka Karine Mokonzi la baronne. Muta akokokangisa Fivet Mayemba ezakaka Karine Mokonzi la baronne. Masala yango te. Azana ba possibilité, azana batu, azana ba fan, asala yango te. Tala bandeko, saratola ebongi a part Karine Mokonzi mutu mususu akangisa ye. Me Fivet Mayemba te. Awa lekengi Fally Ipupa akangisa ye. Alors, banani batiaki bamonaki yango mabe. Même ye moko amonango mabe te tango abimi. Tango akomprendre makambo. Soki mutu mususu, ça va. Mais kokamwa bato ebele sima ya Fivet Mayemba. Voire même tina la Chine ya Karine Mokonzi. Bazali ko jouir ndenge bakangi saratola. Ndenge bakangisie na Fivet Mayemba. Po soki bazo jouir po bakangi saratola. Eza différent tant moso bakangisie na isho koko wana toko comprendre soka lobaki mabe to asalaki mabe na aisho koko. Mais awa ezali Fivet Mayemba na mutu ya poto oyake kolia bisanza bango nde bakangisi Fivet Mayemba. No bakangisi saratola. Awa bato ebele boyebi tina boza contre saratola. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Boyebi tina bozo sepela bakangi saratola. Boyo kanga bien. Bino nyonso boza na même idée te. Bino nyonso bosepeli na likambo ekokana te. Bamisusu basepeli bakangi saratola po kala mingi te awa. Saratola lobaki lisusu andimi na ye vraiment d'avance andimaga. Karine aleki bino nyonso epe bino kanda. Me bubombi yango bamisusu bandimi bakanga saratola bazana esengo parce que na vie oyo azanango ndenge azana mwa ba moyen na ye na banane bakola. Ah ouais, na Katafrique ba jaloux, c'est comme ça. Bamisusu bazo sepela. Pourquoi? Parce que kombo ya moto na succès bapesa ye azo continuer kosala lango. Azo sala be mission na ye aza kokende. Aza pe na clash. Alors, awa siko bakangi ye totala bien. Mutakangisi ye Fivet Mayemba. Tangu bino bozo sala be émission bozo loba nani. Bozo loba saratola asalaki mabe afingi Fivet Mayemba akoti boye booloba bongo te. Bokomo kotsa na ba madame Angelica bokomo tanga bato mususu. Alors bato bozo tanga na ba Karine Mokonzi la baronne bango te mutu bakangisi ye. Donc elakisi kaka bozangi argument ndenge bosalaka na la baronne
po soko ozoswanisa la baronne bokendeke na bale king fale popa na bale grand mopao donc bozangaka argument ya koloba na mutu oyo bozotake oyo réellement toyeba ntina bozotake siko bino bozojouir ndenge saratola akangami orie bojouir na propre likambo na bino po bachinois ya Karine Mokonzi bazojouir parce que saratola afinga Karine Mokonzi la baronne kuna nazotia bango na problème te baza na raison bajouir po saratola afinga Karine Mokonzi mais na moment oyo bakoko jouir mingi te po mutu akangisi saratola yende problème ezokipe te ke po saratola kangami yango nga papa robona sa l'émission non ezokipe mutu akangisi ye o siko nazotala neti kota ba chinois donc Fivette Mayemba akangisi saratola ba chinois mususu basepeli en tout cas nga na kosepela jamais comment na kosepela Fivette Mayemba akangisi saratola saratola komba mutu na succès mutapesi la baronne saratola azali produit ya Karine Mokonzi ye moko alobango na ba émission ebelao alobango awa oyo aza numéro 1 alobango en haute voix aotoloba kala mingi te andimaka na ye mpe andimi lisusu akonfirme Karine Mokonzi aleki bato tu estce Fivette Mayemba bosi boyoka azokonfirme banda kofinga Karine ke Karine aleki bato nyonso non akonfirma ntango aza koloba bien mpo na Karine to aza koloba mabe te aza kokonfirme Karine aleki bino alongoli ye mais jamais akonfirma na public que Karine Mokonzi en tout cas aleki biso tout rien et tant que Fivette Mayemba ye moko produit ya Karine Mokonzi eza neti bato babeti na groupe moko ya musique neti bato babimi pa ya wera to pa ya jibe to pa de grand mopao sima moko bango mibale babalukila bafingaka leader na bango bazongaka batu me moko andimaka te leader na ye aleki batu nyonso aleki na ye surtout apronosaka yango te ata yebi yango na motema mais saratola oui akonfirmaka apronosaka yango même bazoyokana te est-ce que saratola ntango aprononse kaka mikolo ya vakangama akonfirmango ke Karine Mokonzi alekaka bino aleki biso nyonso mpe abimisi na monoko na ye je confirme encore est-ce que ntango azoloba ngo alobaki yango wana botia yango ka te botie ka makambo ya kolobaki non soki ngai natalaki éléphante te soki éléphante de la presse te Karine akoki kotinda bato te bapia mbongo kuna basali yango na nsima bolandi wana me wana ya parti ya internet eza parti ya internet eza makambo ya kanisi surtout la Chine boyeba bien Karine Mokonzi ye moko akangisi te alobi eloko moko te boza na droit ya kopesa bopinion na bino me ntango bozosepela mingi mpo bakangi saratola elakisi bozosepela na Fivette Mayemba awe soki saratola bakangisaki ye na mutu mosusu totia neti atombolaki Aisha Koko wana biso nyonso tokosepela no na parti internet na parti aloba mabe mpo na Karine mais un Fivette Mayemba na mobali oyo akeli ya bisanza sikoyo tozojouir tozosepela tozosala feti mpe tokomisi ya gola grade ya haut niveau tokomisi bato ebele bahaut grade na kati ya internet
pour Saratola akangami. Mais non. Wana eza ba faire personnel mutu na mutu azotake na modèle na ye. Ba misusu kutu bazotake bato baza na ye ba contrat. Awe. Pona kende pe musika ba misusu bazotake ye pe po lobaka. Toujours aza mutu église ya mamolangi. Pa yambaka moko ba pasteur l'église ya mamolangi. Alors, awe. Bozo takeye na ba parti ebele. Mutazo takeye mutna mutu na likambo na ye. En plus, batu bazo takeye mingi. Eza 95% bana basi na bana basi. Bana basi yango pe baza ba mama, baza presque âge moko na ye. Ou bien balekiye. Ba jenite. Ba o baza na se, baza muke. O bazo take Saratola. Parce que bazo pe sa puissance na Fivette Mayemba. Fivette Mayemba na Saratola. Si na loba kiango bien. So batie bango na balance na makambo ya Karine Mokonzi na kopona Saratola. Awe. Atabo lobi Saratola. Ata ye moka lobi abomaka batu. Soko atiaka bakisi, soko asalaka nini. Mais Saratola, oui, na kopona ye, na kota Karine. Ke Fivette Mayemba. Awa Fivette Mayemba zolo bateka bomaka motute, atielaka batu loka mabete, elakisi yende mosantu, nana boma motute, nana sueta motuliwate. Ah. Soki ezalaka bongo nde toyokaka teke o mutu batiele eloka mabe bozoluka mutu nde bokangaka mbala moko bato balobaka ti eza bongo eya facile mpo Saratola akokoloba me lakisi te ye mutu akosala yango bokendaka awa na oyo ya madame Angelica. Toujours elle moko botikaka toujours ye mutaboma ye. Na mutaboma ye azo sepela. Azo lia mbongo ya Angelica na kitoko nyonso. Na malembe. Surtout Angelica azalaka na 200,000 te. Azala na $300,000 te. A part kozala bandako. Alors na kati Afrique mutoto akoboma ye. Même na $20,000 soka moni nango. Mais boyebi te, bozotia na Saratola, a bénéficié de nini. L'internet, ye mutazwaka mbongo ebele sa internet. Bandeko awa, nazo kotela Saratola, bien sûr, na kotela te koma. Afinga la baronne, bien sûr, na ebi. Mais nazo kotela parce que, soki na sekiye ezaneti na koteli Fivette Mayemba. Alors, na situation oyo, na kotela Fivette Mayemba te, na mutoyo aliaka bisanza. Non. Mwana poto mwaki Afrique, po sala lika mususu, ake kota kuna po batiaki na miniature, balobine bwe. Eloko nini wana. Mwana poto andengele. Sans impact. Oyo linga suba tute, okoma rare. Yaya, na boya ba camarade te. Na ina pe batu te, mais na lingaka nde respo etikala ya mokie na batela. Na boyi batunisa ero, non. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.